Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez suivre cette émission. Émission d'Abisso ya Elubu. Donc, juste cas pour nous ça moi tekemo boya muke donc tout ça la moi l'on Abisso moi là chaque fois que ce qui olamba il faut vraiment patient et puis kolamba na amour nyonso maman na ngai sangabi so zolamba balamba avec amour parce que tant olamba blono avec amour atoche no ka nembi et bimakitoko atoche nini e bimakitoko. Donc, on va éviter mingi ko la mingi ba épice parce que et baby sakapé. Donc, c'est la tomate boumano matungulu poivron et ça là bien makasi. Donc, merci beaucoup et merci à tout le monde, merci à les abeilles. Bah les abeilles nyonso ya Karine Amado na pesi no ba mbote belé na lingrabino bo continue toujours ko soutenir ndenge bo soutenir nga na kotala ba vidéo na biso na kotala ba émission na biso en tout cas vraiment et ça biso bien makasi na ba abonné na biso nyonso bisous 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 bisous. Moi je vous aime beaucoup. Parce que bino ne bosala ke Karine Amado azala o azalelo lelo vraiment to la ma biso eloko a gravité lelo toki na ba Congo lelo na komi na nga mu Congo donc na linga pe ko lelo ko mwa mingi parce que na linga ngo na sepela na ngo na za nga mulu ba mswahili mais so yelinga eloko ya mboka mususu na kolamba parce que na za mwasi azaka limité te mwasi ayekolaka so ko yebi te tala so yebi baksa mwa pilipili baksa mwa mungwa baksa mwa elo mususu ou peut-être nga na yeba kité commenter ngai et osala nga bien makasi donc toza wangila na nga lelo toza wangila na biso o eza wangila na kikongo ngonka wangila no wangila na kikongo wangila kaka et na wangila nga na sana Thompson nga na sana mbisi nga ya mungusu et na sana ndembi nga na sana oignon nga na sana tomate nga ya mbuma ainsi que tomate à boîte pilipili nga feuille de laurier na ai na ngai donc bilo na nga olamba lelo yango oyo bolanda nga vraiment na bokebi nyonso totala ndenge nini tozo sala pena elubu oyo po esala biso bien makasi. Je pense que na esa rabino ta botela biso ba vidéo esa rabiso bien makasi soutenir biso en fait toza na posa to bando l'exemple pe awa na kin donc eloko esa biso photo installer cuisine pona ko installer cuisine ezo senga photo luenda ku mususu to installer cuisine na kati. Bon, na sengi bino mbongo te, na lobi pe bo pesa nga te. Pona bo commenter nga na se yo sengi mbongo te na sengi te. Juste talela nga vidéo, partager nga pour epesa nga mbongo na sala eloko na je pense que ezala esengo na biso nyonso. Donc merci beaucoup. Mbisi nga okauka. Ncho na mai mbisi ngo eza bina sikako. Ncho na mai. Chimbisi nga okauka na mai. Chimbisi na mai et to sala on tole on a likayabu tole on a likayabu donc tole on a makayabu oyo to kotumba ngo kaka ba kongo baloba ko le ko babola en fait to ko babola ngo na moto pour les gens qui kongo ba mo ya ba kongo Francila kisanga to ko babola yango vingila tete kaka kolia balobani webi noté. Ma enfant, il faut se faire écolak. Donc, vingi la tête pour dia kaka. Ça là vraiment oeza et le bout na biso ya lelo. Awa na za bouye. Kana zo liboka nanga. Zo liboka nanga. Na rinçon ka poser pour les lait, ils ont propre. Na rinçon au kaka. En attendant, na sa ai nanga po ai nde yango na ko tuta na ai pena lo bande balongola pusu to yebi biso nyonso ai yango yo to mekaki pena kozwa tozoluka tozwa ndaku po to banda kosala ba émission na biso ya cuisine kuna parce que cuisine esenga biso mo ebele faut tia place ba koni batu musu balinga pena bolambi na koni o tia pena koni olambi pena bilo nyonso na koni to lié po batu musu bakola balambela bango na koni to trompaka vigilance te en fait batu musu bakola balambela bango na koni bango bafaka na nini balo bango nzungu ya poussière o tia mabaya bo tia poussière ngai pa ko na biso na kingabwa exam série mo boye
Quand il y a un y a bon passe tant que ba miki to bando kola ba bando la mbelango nini ezate bo somba makala te place au somba biloko ezate na yebite so ezaki guerre na yebite so ezaki ni place au somba biloko ezate to ba miki bazui poussière makala wana basali biso fufu ba tia na kata ya linzanza nido en fait basali biso fufu. Monsieur épice leki et ça la biloko j'ai ne tout pas au liate parce que épice leki ndanga na bokebi nyonso na to ndako afutela ka ya si ndo to tabomona kalata ko yao faut s'assurer il doit tout à magnon parce que ce mutata funi il doit bloquer si la ka il a tout ami. Il faut finir à boire. Bah quand on se finit à boire le bité, va finir à boire thé.
Si au fini la ribe. Donc ma Francine si so fini la biso. Et am salé. Chama ina biso ya nini? En fait, ngambe balaksan kolambango. Balaksan te ke bacha mai ebele na kati. Balaksan bacha ka mai mki. Mai nanga o na che na debi bundel nanga ya nani? Ya nini? Webo fina ngote. China kamera kuna. Webo fina te? Yuza mkongo ndeni. Fina na mutokei. Oh. Fina kasi. Fina ngo pena tie bimsa mafuta fe koma pena lokwa liboke. Ye kutu mkongo ayebite bonga mswahili. Nde makambuta. Izini ba ye kola kaka. Izini ye kola biso nyonso. Na jipi mai nanga. Mimi mai nanga na moto en fait. Chama inanga ya wangila na moto. Ebi msapina mafuta lakisa. Enfin c'est longwa. Mettre surtout ça mon sala kitoko. Non ma Francine a yebité. Chama mais como que? Physique. Il est qu'à talibender. Mais
Autant. C'est là qu'un poisson. Pour nous caser à Thompson, tu as excusé à caser à Thompson. C'est là un poisson. Fini, on peut ça n'est ça la mbika ba boulouana. Faut que ma pena bongo. Likamboza. Nene tokisak. Nakiko balubani. Muke toka. Balubani. Me toka. Muke fina wangila. Me toka. Muke na besoin wangila mbazi gu wangila yandi vanda na gu. Muke na besoin yangila wandi vanda na gu. Naya kola dali belo mo am kongo aye. Bona san. Alimisi mafuta na ye. Nyonso. Munda alimisa mafuta. Mafuta sopani. Moni. Wangile sala pena bo fwe sabu. Alimisi pena mafuta. Wangile saka boy. Moni. Moni. Tak. Maintenant, Maya. Baka. Tongito ke cha moto na Kikongo. Basi kaka na nzungu. C'est important pour se comprendre. Ce qui est important, vous comprenez, hein? Ok, awa. On dit la main. Quand tu as mon la main était en fait. On dit la main. La tché. Tché. On dit la main. Bon, à suivre vraiment, Francis, pardon, s'il te plaît, bon, c'est là. Bilo nyonso na tchela ngwana. Zoma Francis ben ser nenga sala. Akate biso matungu la bon c'est basi ba mona côté na kata matungu, ba mona côté na sala nyonso. Ba bon c'est la biso nyonso na ndinga zo sala ba poisson nyonso zoye.
En fait, tu vas savoir que maman est. Donc, tu as maman qui est pour. Ma boque est panzana. Alors, on est obligé de faire ça. Comme ça, c'est belle là. En 4. So, ça les boîtes. Donc, on a wandi là. A panzani. Alors, il faut toujours vérifier. Je tiens kaka. Je tindika moi ndam. Enfin, c'est ça que c'est du nazo balola te bomoni bien ndenge na osala oyo balola te na obalola te na okusa pousse kaka oni ye moko abimisi ulta abimisi ozela susu mwa moke. En fait, bilo na biso soto tia na kati ya nini ya wangila na biso yango. Biloko mbazi muke bukila na wangila yango. Muke zolama ya moto. Zuma ya moto nanga. C'est tokaki, nazo si wangila na plaka suka po plaka msusu. Chama ya moto pour na éviter zei. Ah, peine un poisson, tu as ma moto. En fait, on a une complication, ma casse. C'est sûr, il est compliqué, ça là on simple pour permettre que baninga base en facilité au sale en fait. Moto, yango funa boka mayo. Mbisi nanga pe abwaki na kitsinzu poto ça mélange ensemble na kitsinzu nanga na yena ngo awa poto ça mélange awa eza tomate oignon ndembi kibe na elengelenge na feuille na muscade na chi na sopi. Bien tomate à boîte. La sopi. Tomate à boîte en fait, je tiens à moquer. Bomoni, je tiens à moquer. Panzango po e kamamate jisi na okauka china kat je poisson nanga balinga mwa mitu mwa mikuwa lo beso le mfumo mkuwa ezala to longola mikuwa na lonje na mako tuche et na zuma inanga tuchaka mwa mungu ki cheko pomako na ndambo.
tchamona moto. En tout cas vraiment merci beaucoup. Merci na bino so bato landa biso lelo tolobaki toza na boala donc tolia biloko a boala biloko na mboka bantandu bandibu bakongo bayandi bataba Congo na yebi ke biso so tolia wangila batunyo so boya ngote wangila ya bilei ya bakongo donc lelo tozongi na mboka bakongo naza muswahili muluba mais so lobi na lamba biloko bakongo na lamba ya bangala na ngai kolo nyonso na lambaka isifika na yeba so na yebi pete na yesa dino pe lelo na yebi te nti ngomso to chape direct kolongola koba na yebi olamba mais kolongola na kati ya poso nango na yeba te donc bato mosusu to cha direct bola santé sala boye ça donc merci beaucoup à tout le monde na bato nyonso bolanda biso mikolo to saka ba recette kande na lobi bo total plus ba vidéo na biso to aimer to liker to commenter neti boy wangila so na yebi to bité yo yebi te basala à la prochaine fois en olamba to salango vraiment bien makasi. Je vous dis bisous, merci la bâton sur Bolanda biso, merci à tous les abeilles na pesi no vraiment bambote belé et bambote nanga ebele na tatu. Donc merci à tout le monde, merci à toutes mes fans, je vous aime beaucoup, bisous. Oui, tellement qu'il se passe ces hommes qui pour nous balusa donc to kitsa to cha awa pour to balusa ne la kangi shunanga. Donc des os salés. Comme on a ma soupe. Oui, ça passe, non? Bah toi bois là. Bon mon est coq mon a walwani na kikongo. Mukemona benutala gloire à l'axe bisuka benutala muke sala Thompson na betu Moni yango to chetu kasumwa mke moni ketema ke na finaki ya makasi ya mo ebimisi huile pour le monde tout ce qu'on etoka. Je pense que mungwa ekoki na mo parce que le quoi moi si ato mekite oye baka ke mungwa a eza ekoka tout ce qu'on etoka mai kaka nini ekite. Ok, merci beaucoup. Je pense que il y a une chose qui est belle. Tu ça. Tout à la bichonneuse. Maman est là, je pense que ça va. On dit la bicho yango yo. Et il y a so much. Musulmane okutana ngako yoka. Tuzi na sanye. Wangila na biso yango. Moni pena wangila abimisi mafuta. Tumona. Wangila abimisi mafuta. Toche mafuta te mafuta wangila yemoko. Mafuta ni yango.
Je pense que bilo nanga est trop simple. En fait, il faut avoir patience. À chaque fois que tu as un bilo, nous sommes là, on a monté, maman, comment peut être esthétique, attends, on a gravité. Mais effet quand au salon on a monté, maman, comment on est bimi qui toko et bimi lengi. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Donc, merci na batbozo landa biso. Nous avons insisté vraiment. Botala ba vidéo na biso, bo commenter les biso et aussi biso bien makasi. Et tous en a kaka juste pour nous aussi la blum. Ça je pense que tout bandis comme solango. Chaque jour on bando lamba, chaque micro, chaque jour nana makusa. Et donc lobby n'a invité pas Diane Kamonga, je salue Diane Kamonga, je salue Marina Ngoyi et ainsi que la famille nanga Mobimba, ma mère que j'aime beaucoup. Bonne guérison à toi maman. Et donc Nani Soussou. Et je salue aussi ma Missa, ma petite soeur chérie, Charoufa, na Boklo la Paul Djouma, na Pesio Bambo Tebele, na Pesio Bambo Tebele, na Sandra Sobola, dans na Pesio Bambo Tebele, na Libota Mobimba, donc famille na on la Pesio Bambo Te, Salomon et Madame Mamissa na Pesio Bambo dans la petite soeur nanga. Oba bala donc basa ma bala respect na basa ma bala bakamana un peu basa ma bala donc c'est un peu ça na pesi batons son beauté et puis biso to continue comme ça là kolamba plateau na biso ya masolo ngapi na bando sala mais na tikeli RK a salaka na ndo sala ngo R moko soki RK zate na sali. Mais total en plus RK to commentaka ye to peste ba to ba j'aime na ba émission na bo talete bo sa bo poil vous c'est pénété donc merci beaucoup a etkal ka to tumbalika yabu to tiana fufu ngale ana set tiana fufu to vandi pena na set olie kitoko bisous bye. Donc na lobaki bien que to leblo na biso na makayabu na biso yango to tumbango bakoma ba hebi ke biso na mutsambu nde maka to tumba yango namboka na biso to belisa ngo namboka na biso to belisa ngo makasi aka baboli na moto to babola kabu na mboka na biso. Nga plat préféré na ya mateli mais na linga wangila ozaka kitoko ndia kango pe kozaka kitoko eloko ekipaka ekolo te mabende so eza ya mabende okolia te retrouver biloko oboyi kolia nde yango balambi olala nzala te zika mais on a choisi ya biso umela kana moto te boye kaka merci beaucoup moni awa tumbi makayab na biso skoto ke chaona nini to présenter ndenge to kolie lango. Merci beaucoup.
wangila na biso yango wana. Donc en fait, recette de monsieur à l'élo, recette de monsieur yango. Recette de monsieur c'est pas difficile en fait. Nazwa ki wangila langa na tuti oignon nanga na ail. Après nazwa wangila na tie, si manango na fini après na tie mama emke na fini on limisi mafuta. Wangila langa ebimisi mafuta. Na ekotia na tuti ba ingrédients nanga na saleli ka tomate, litungulu. Na saleli na ndembi, na saleli na elengelengi, na cheki na ngaya marinade na kati. Awa likayabu na ngaya na cheki onka na mai juste na tumbi, na soli pipi na cheki pembeni biso ba koma mingi nga kolia mo likayabu ko na wangila na biso. Je pense que recette de biso to lia na fufu. C'est bien et ça vraiment kitoko makasi. Yo o comprendre te numéro na ngeza la wana. Benanga na expliquer ndenge nini basala kango. Donc je pense merci beaucoup et bon appétit. Bisous, bye.